aime la grâce, aime la grâce, aime la grâce TV, aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous, s'abonnez-vous, s'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela awande nyonso ezali. Bino batu bolanda nga na minute oyo na chaîne na biso ya kitoko bino bomo ande babimisi nga elengi na chaîne na biso aime la grâce TV chaîne moko kitoko ya makambo ya bien po bomona kaka makambo ya boye bomona basamanta mushi bomona bakingandi kingandi chaîne moso eza te chaîne moko kaka chaîne aime la grâce TV. Pour les œuvres de la mort. Liwa et commissaire Batomoso sous la référence. Basusu bakela se katana à cause ya liwa papa kufi na kosongai basusu bakanga bango bandoki à cause ya liwa oh la mort misérable que je suis un go qui me délivre de la mort si ce n'est que toi Jésus laisse-le qui a vaincu la mort là au calvaire Jésus a vaincu la mort oh liwa ekabolanga na ya nanga shiko yaya kenda sikata maloba te ebandaki na edeni papintona ntango nzambe akelaki adamu e alobaki na ye alia mbuma te amaliakisa enguma ye yango nde liwa ya na mokili ya seo liwa azangisa bato nde ekimia yeko liwa azangisa bato esengo anga natuna nga na nani oliwa apesa basusu kombo Salut à tous les abonnés de notre chaîne Aime la Grâce TV. Place au Bolanda, Biso Bolinga, Biso, Bambo Tenabino Bele, Babi. Tolela na ba oba olela donc les loto e mako lela ndeko na biso Nanusha Ndombele oyo azaki actrice comédienne awa na kati ya Luanda na troupe théâtrale ya papa ya président Bouba donc awuta kotika biso banda samedi Nanusha kufaki alors biso toye awa vraiment pona kolela ye ensemble ba artiste comédien baza pe belé ba kolela ndeko na bango to moni ba camarades famille ba connaissance donc e belé vraiment ba kolela ndeko na bango Nanusha oyo awuti kokufa alors na proposé bino ba interview bolanda vraiment ndenge inhumation ya ndeko na biso ezo salema et après bokolanda ba interview merci não lhe deixe amen mais jour et la nuit mas no dia a seguir à 9h je pense acho que lá para as 9 horas chamaram aqui a Nanusha acabou de falecer esse me endureceu muito no coração mas o que agrado mais que a Nanusha ela acolheu Jesus. Tu que se encontras cá também acolhe Jesus. Ama Ele, caminha com Ele, não lhe larga. Amém. Hoje o mundo está sempre a mexer. Em todo lugar, em todo mundo. Estamos a falar na Europa. Mas hoje a Europa está no seguinte para a África. Por quê? Porque lá fugiram à morte. Vieram cá na África. Nós queremos ir lá na Europa. E lá na Europa, aí a morte revestiu o corpo. Vai morrer aonde? Deve pensar. Esta pregação que acabamos de pregar. Há tempo de nascer e de crescer e de morrer. Vai morrer. Onde que tu irás? Na gauche, na esquerda ou na direita. Deixa que Deus que nos abençoe. Kisinge motema na ngai liwa tubingande likonga na motema na ngai yo
Senhor dos céus, nós temos o fôlego. C'est-à-dire, Quer dizer, pelo nós, nesse momento, Senhor, acolhe o seu povo. Em cada calor que abriu o seu coração para dizer que habita na minha vida, caminha comigo. Senhor, já acolhe. Eu creio, Jesus. Tu não coração caminhando. Esteja conosco. Vamos ir lá no cemitério. Esteja conosco. Conforme tu nos deixe a paz. Deixa que essa paz que continua. E ficasse conosco e também com a paz. É por isso que dissemos louvor. E assim dissemos amém. Amém. A paz do nosso irmão. O grupo B do teatro prepara a sua flor. Queremos uma delegação, não desordem. Uma canção. Estão aproximando.
Tosi kimia, tozo na sima. Tozo azokisinde motema na ngai liwa tubingande likonga na motema na ngai yo soki nanokopela papa te okoyeba mpasi ya mwana etikete soki nanokopela mama te mabasa nokoyeba mpasi ya liwa te soki nanokopela mobali te okoyeba mpasi ya tete te yaya soki nanokopela moto asungaka fami te okoyeba vrema mpasi ya liwa te boliwelelisaka nde moto yaya liwebebisaka tavi ya bato liwa yokabolanga na mama na ngai mama ntango ekokaki te yokende liwa yokabolanga na yaya na ngai yaya ntango ekokaki te yokende liwa akabolanga na mwana na ngai mwana ngai ntango ekokaki te yokende liwa akabolinga na leki na ngai oyo leki na ngai ntango ekokaki te yokende tukaliwalelisaka moto tukaliwalelisaka nde moto mama Nous sommes des passagers sur la terre. Tout est vanité, Florence Ozour. ata yotondi na mbongwe libosoli wa yosambamba omokolo yokokobago yeba kobinga yo nde mbongwe nakimaliwa na mboka nini nabatamaliwa na mboka nini ata nake na amerika ko na amerika mpe bato bakufaka na afrika mpe bato bakufaka na asia kutu koloba te baninga na eropa mpe bato bakufaka ye liwa mama misérable que je suis qui me délivra de la mort si ce n'est que toi Jésus le seul qui a vaincu la mort là au calvaire Jésus a vaincu la mort liwa mama Les œuvres de
Toza na papa bidi bidi to ebike ndeko na bango moko awuti kobunga na kombo ya Nanusha azaki moko ya ba comédienne, actrice comédienne na kati ya Luanda. Azaki pe oyo a travaillé ki pe na bato ebele lokola tomoni ba bidi bidi basala pe ba joua pe quand même na ba tournage ebele na ba film ebele mais toza na papa bidi bidi awa quand même bon dia si. Ah ouais. Pour na yo Nanusha azaki nani? Bon azaki petite sœur moko. Anda joué bien, azaki pe social na bato. Bon on moni be me pe na bato ebele. Bon, témoignage na ye ya pasi pona opesa pona nde na yoka ba bien mais nga wana vivane mingi te. Azaki nde actrice ya collègue na nga Buba. Donc on moni photo ya ka ebele. Bon, famille uti obungsa ndeko Nanusha Ndombele. Nga pe komona Ndombele. Donc na regretté Chara na akei mais baza na mutema makasi okanga mutema ya nzela mutu nyonso. Oza tourna et le pays à tout avec nous tous. Donc ils arrêtent. Merci beaucoup. Maman toza les sous na ya yoyo actrice étoile au dabino no so boye bié toza na yepe quand même aki kolela. O ezali ndeko na bango auti ko bunga lelo na mukolo ya kombo ya Nanusha Ndombele. Alors ya yoyo bondi ya nanu. Bondia. Boni malgré na yebi beaucoup feli. Kozwa masango matanga ya ndeko na bino Nanusha oyo bojua ki ne pe na baton ebele na kati ya mboko ekoki olobela onini. En fait, toi qui as passé, à Koufi trop jeune, tout le bani les amis mon père c'est les amis azui, t'as n'ayé coquille à Kei, toi qui as passé parce que moi na nyonso, moi na nzambe nyonso, toi bien on a pour la bolingo, tango moko à Kei, il faut ça la capacité, pour tout le monde est sous, t'es malgré tout ce qu'il y a dans l'archive. A joué la film à Bouzoba ya top na Luanda, a joué ka principal et puis a joué na film sous pas la bango ngamo on a joué ki mama na ye et na film ngo pe akufaka. Donc azai moi moko malamu respect na mutu nyonso na ebité soki mutu moko ya ko témoigner mabe pona na Nanusha na ebité mais pas na ngai na e pas biso nyonso ndenge to bato to lobaka to uta kisato ya la Luanda awa babenga biso ba mama en tout cas vraiment azai ki mwana moko malamu. Alors le konini oye marquaki au plus na parcours ya Nanusha ndenge bokangana ki mwa muke na nde bokusala ki pièce ya Buzoba to. Et le ko marquaki ngona biki azaki mwa malamu. Azaki respect na mutu nyonso. Po bato musu babenga mutu mona azobengo mama. Azobengo mama ka pona kombo. Biso pe to arabatela mo mona o gafe neti ngai na zaka mwa boye na solo normal. Je la sina comme na scène na sexara mutu te. Na ganga pa mpa boite. Donc ils ont le ya nga kamba mo se mutase lo malamu te. So ils ont bala musu tango zo reprocher bongo ata lobi na ote me komona asencha gorgé. Mais yeso ne mama na yoki. Donc alors ceux qui a oumela na art alinga koli sango lisu makasi parce que art ezalaka bongo il faut fungola matoyi mingi koyoka ke kobi mona kesi na koki. Ata biso nto zabo toyoka kaka ti lelo toyoka kaka si mutasa le reproche na scène. Alors, message fort pas la famille où tu as Nanusha Ndombele kozani. Oui, famille biologique na mes condoléances na bino nyonso na ebi ke eza pasi mingi ko bungisa jeune fille boye Nanusha tiki moi jeune garçon il y a 11 ans. Donc ndenge toye ko ko ngosiko pas to ndoko yeba te elle était azaki orpheline de père et de mère. Et tant yé pa boti moi neka moko yeba bota yé moko. Donc na libumu na bango ne bazale azaki yé moko. Papa vraiment akufi atikali ye moko yepe aboti mwana moko après yepe akei mwana atikali ye moko donc nzambe bana etiki kaka batela mwana wana et nzambe ya consoler famille mobimba na biso ba artiste pe nzambe ya consoler parce que to bungisi moko na rôle moko boye surtout na ba rôle ya ba ndumba ba nini moi ba nasu na yewane bande ko sala moi bien donc voilà. Merci beaucoup, Yayo, mes condoléances. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'intervention. Merci. Merci. Alors, nous allons continuer à interview parce que Bazar et Belé, nous allons continuer à ensemble.
Babi na matanga to pe quand même na retrouver donc to retrouver pe ndeko na biso Orgazi ba to belé pe ba yebi susuta kenda mais aza nzoka ana Luanda. Orgazi bon dia. Bon dia. Boni. Oui nzamba zo sunga ça va. Walgo bunga biso melelo na matanga to zio lisusu. Ah ouais. Impression na yo na mukola lelo ya ndeko na biso nanusha utu ko bunga ekozala nini? Bon impression na ngeza vraiment ya douleur parce que ko perdre ndeko boye ça facilité. Puis aza jeune akufi atiki mwana na ye et a vraiment pas si mingi. Mais to ça ni nzambe mo mutapesa ye mo pe mutazwa. Oyebaki pe personnellement te naebaki était mais tellement dans la famille ya ba artiste ya on a épé pour na lela na bandeko na biso tozo lela ensemble. Mais quand même na kolela ya batu nde bazolela ba témoignage nino epesa miyo ko retenir quand même monsieur ya kopesa témoignage pour na yende nga kufilelo. Bon batu bazolela mingi elakisa vraiment ki azalaki mutu malamu parce que ko lelo batu bazolela na bandeko na ye tout ba témoignage eza vraiment ya bien. Et Nico Laxaki, Azalaki bien vraiment la bataille, c'est un peu ça. Alors moi message à consolation la famille biologique na yewe tu ko perdre ndeko na biso jeune na nous chandombe de cause à la nini. Bon ezalaka ba courage ebele parce que wa pesa ke Nzambe payer mo mutazu yango to pesa lokumu ka ke pa Nzambe ke sika ke azwe sika ape manakimia, c'est un peu ça. Merci beaucoup Orgazi to CP l'intervention. Merci beaucoup. D'accord. Bon, donc, vous comprenez que ça est belé, actrice, comédienne, mais aussi la bino pe acteur quand même. Les autres ont des connaissances Fifi Connexion, tous ont Fifi Connexion bon dia. Bon dia. Bonne santé. Nangola Nzambe. Nabi penza que ça un peu difficile parce que beaucoup de gens sont des connaissances na nous ça mais na moni pe ba mwindu bokokana mais impression na yo lelo beaucoup de gens sont des connaissances actrice lokola yo et que ça la nini. Bon, eza passe makasi. Kotala moko ya biso eza Rwanda mwanzoto na ngandeke Kotala c'est un bon artiste, ça jouera bien Kotala eko kende boye oui tokotika na bilili nde tolobaka elo mo tolobaka na monde monsieur ba star na artiste tolobaka l'artiste ne meurt jamais donc akufite to moni na bilili mais ça choque et ça vraiment passe kozanga e Kotala artiste moko ya bien donc toza mal la douleur. Malgré ça, on est de pèlerins à Samoui. Donc, on a un biso, mais on a un biso. Madame vraiment. Mais témoignage nous allons en paix. Ça n'a pas Kalia qui peut jouer, Kalia qui peut na ba rencontre, on a vu na ba artiste, na beaucoup de qui peut. Témoignage nous cause na moi malam en paix ça ndeko na biso malgré ça qui yaki qui biso. Elle était vraiment une bonne femme. Surtout parce qu'elle a déjà mère de famille. Ana mwana azaki ma fille moko bon tolo baka bola mamu tout pour muto ana kufite mazala ki bien azala ki respect soko moni vis-à-vis ya ba star o bazami kolo na biso ba maman na biso ba na ar liboso na biso ba parvenir ba ya balala c'est que azala ki ma très important pour na biso c'était azaki vraiment bien respect et là on bossé contre un monde artiste soko zaka poli ozala aimer na tout le monde. Alors, message de consolation dans la famille où tu as des connaissances, famille biologique, message de consolation de cause à l'année. Na koloba na famille biologique na yeke nyonso eyela biso to comme ça Nzambe. Oui, ça fait mal. Bon mon a ke mutonda ke to mone susté mais le consolateur est Nzambe. En plus parce qu'elle sont moi. Donc mingi vraiment ba mona kaya à travers moi na. Merci beaucoup Fifi Connexion. Dans l'intervention. Moi c'est il passe. Merci beaucoup d'accord. Noir Babi Moi et Makasi. Donc Tozal tu abana de Konabiso acteur comédien déjà Tobi Bondi bonne santé. En tout cas Nangola tata pour vivre. Bozo vivre mais na moni pena boye kolela de Konabino mingi bino nyonso. Alors impression na yo na mkola lelo kozala nini? Bon, les a passé. Tam suba to mona ka to seka to solo là. Mais surtout mingi pona biso on a outil groupe moko na ye. Tozana e papa moko. Donc les a passé. Parce que nanusha outil collègue mona parce que na chef na ye. Oui, je suis chef de répétition mais interacien ya Bouba de Best groupe Tapis Rouge. Donc na chef na ye, la ki bona za ki na ye, Kolia na ye, Kozala na ye, Baba Miansi na ye.
akoya okutanga place moko boye chef tobeta mwa tour tamosu mpe na boya siliki mais sibitima lelo naobenga Nanusha ebembe donc ça fait mal, ça fait vraiment mal. Ça fait très mal, babi, babi ça a un témoignage à malam monsieur Moutakouf, mais toi éviter est-ce que yo pour quoi que ça na témoignage pour yo nem to bande ko en cadeau, ça fait chef naé de répétition. Alors témoignage nini oyo ya malam na ya mabe ozana mwa opese pa ya pona ndeko na biso auti ko kufa lelo Nanusha Ndombele. Bon ndeti pour bano bindi yango ka ndeti otolo bakeno tolobaka bolama mutu Moutakouf mabe tolobomba mais ndeti nga na kovanda na Nanusha penza mabe ya mabe bon. Pendant tout ce que tu as reçu na te na tika lo mo afi mo bando linga no rando te ye pena linga rando te so amoni place mo makele les ans mama barando mo na pena ke no ora e yo bongo nanga a déplacer on est vocal do tango son e lo kone bimara ya yo bongo nanga donc ezara lo ya ye donc tika la pena lo ya ye yesu saka na problème na ye a comprendre que ma be mozo a déplacer à Kenya donc cette fille na ebité ndeni na koloba ka kete azaka bien azana mabe na ye mais pas nanga tozala ki na ye bien, tout ça qui est très bien parce que nga na ye tapis rouge na écoute Nanusha. Nga na écoute Nanusha na tapis rouge, ndé na ko ba yambi ngai na ko mo travailler na tapis rouge, ndé na ko ma menteur à scène chef de répétition ya tapis rouge. Oui, malgré tout Nanusha qui cause moi pause dans ma théâtre, nous toujours continuer qui mais na qui na elongo attaque nda qui mais kozane chaque jour ya ba ko na présent en tout cas ezala qui en tout cas nazana ba souvenir na ebelé na ke loko opé sa boité mais ya kozalani bien kosola na bien ya makabebele donc bele mais poto ko taper moi mozindo moke ndeko na biso Nanusha ma disparition c'était dû à quoi belaki ezalaki po babi bamba soupe pa na bino pe et comment la ngwelo pamba ezalaki ni babwa kela kembasu ezalaki ni poison yebisa biso nano ko zalwa ya Nanusha ndeti likambu ya mbasu na yoki mbasu te pa Nanusha na yoki pete ke babwa kela poison parce que ma malade ezana normal ngai dernièrement na otozana mbasu ngana otozana mbasu deux fois lakini mbasu no stila kiza kina malade mais Nanusha komona ke Nanusha professionnel stock moi parce que jeudi to solo na Facebook et dimanche na je appelle ma même mazo benga Nanusha akufi Nanusha wapo Nanusha ka ya yo akufi abeli nini mais Nanusha tiba même na hôpital Nanusha zoloba Nanusha zo solo là subitement que non il paraît batiaki l'oxygène Nanusha akufi donc biso tout toujours baté Nanusha akufi na nini o biso to yebi kaka tam so moi pema ndela ka pema c'est mimaela liwa toujours kamo abane ko bela liboso mbeza kimbala liboso ka nani malade zuye pena ndenge meme na liwa abela ka ba serment ko boye hein serment abela kala ça fait déjà les cas déjà abonga kana ye normal à récupérer mais ya ko bela suna mitomba moi ko en tout cas biso moto ka mongo il y a ni une semaine ni 3 jours donc 2 jours moko Nanusha. Alors message de consolation pour ma famille biologique à Nanusha oui tu repères dans moi la bango les locaux et tant qu'artiste. Oui message nanga ezaka na famille biologique ya Nanusha Ndombele bazaki collègue na biso eza nzela ya biso nyonso kokufa ya Nanusha biso nde totika na problème ye akeye sili donc biso nde toyeba nzela nini totambola donc famille ba courage nde Nanusha kei lobi susu moko ya famille pe akokende ngai pe o artiste Dijon nakokende parce que eza nzela na biso nyonso donc courage ka eza na famille biologique ya Nanusha Ndombele kotika la malamu bobatela ka mwana biso caprice bien en tout cas c'est ça mais combo bandeko quand même ba combo te ba ko retenir combo na otolo va bien c'est Dijon artiste Dijon voilà donc il y a groupe tapis rouge Bouba des best donc chef des rêves. Ah, oui, à vos ordres, chef des rêves. Merci. Mes condoléances, quand même. En tout cas, merci beaucoup. Yamado Moindo, Babi Balikake Mingi, na chaîne M La Grâce TV. Yepe Tokangi quoi. Donc yepe na olela Nanusha mwana na ye. Yamado Moindo Bondia. Bondia. Mes condoléances nanu. Merci beaucoup. Nabi penza beaucoup feli mwana pona bino. Alors impression na yo tant que maman et kokyo zalani na mkola lonenge to chuko bungisa actrice munene Nanusha Ndombele. Eza passe mingi na mawa vraiment eza passe donc Nanusha vraiment azokisi mitema na biso ba maman azokisi mitema bandeko na ye
azokisi mitema mpenza ya libota ya famille mpe libota artistique. Donc to perdre vraiment donc artiste mpenza. Donc ye azalaki nyama na etumba na mosala quoi. Donc to perdre ye kaka bo nayebi ke na poto mpe bazolela bamatembele baza kuna bamarius nayebi ke bazolela mpenza. Donc ya leki na bango mpenza nanu mpenza. Donc ezali pasi mingi nakoloba boye vraiment biso nzambe pe asimba mitema na biso surtout mwana ope to bokoli mwa to kolisi eza bien et bongo libota esika oyo mwana bimeli esika mwana bota meli en tout cas vraiment blessure intérieure wana bandeko pasi wana bandeko ya solo wana nayebi te ke soki bato bazalaka na pasi douleur oyo eleki makasi nga na kosenga na libota vraiment pardon nzambe vraiment aleka na kosunga mpenza atonga bapota ya mitema esika motema ezokisami libota na nushe etikali na pasi makasi ebongo mwana ebongo baleki na ye vraiment bandeko ezali pasi soki otali na bible balobi tolela na baoyo bazali kolela toseka mpe na baoyo bazali koseka oyo ekomeli biso likambo ya pasi oyo ezokisi mitema na biso vraiment na mboka ya Angola ezali pasi mingi ya RDC mpe bokoki koyoka mpe biso po biso toyambelaka bino lelo mpe ezali tour na biso en tout cas vraiment bandeko so boyoki mpe likambo ya Congo Angola il faut bandeko bolekaka mpe na kosala mwa eloko moko boye mpo biso totikaka bino te soki toyoki ke bino kuna boye biso a tokolinga tovanda tosala mwa eloko tolela ensemble vraiment eza pasi na koperdre elenge jeune fille boye akokisi pas même ata 40 ans. Donc eza passe makasi mingi que ton âme repose en paix. Et comme elaki bino pe bo jouer na ba pièce oyo uta koleka ba film oyo salamaki na ngolé et kaliaki pe ya mado bo jouer na Nanusha. Nanusha vraiment en tout cas vraiment na joie qui n'a été en vrai dur. La joie qui n'a été mais na balé ko sana mon ensemble tant nyonso. Donc azaki mo na koyoka penza soko mo c'est Nanusha. Au moins place on travaille, au travail mabé. Bokata boso ngse place wana. Donc azaki mo na koyoka penda. Okomona ya ko silikate ni te au moins na zone na place akei ko sala. Donc Bouba azaki ko former mo na malamu quoi. Merci beaucoup Yamado na intervention na on a eu un message et premier pas ya batu nyonso o bazole la peine biso ensemble Nanusha o ya tiki biso. Merci beaucoup Yamado. Merci mingi vraiment bosa kana souci na biso. Bosa na souci na biso vraiment ezali musala otokota na banda kuna meto sekisa rabino. Basi soka eli biso bandeko. Boka ka mitema na bino te. Ebela pota oto zokisa misusu na ngonga oyo eza pasi makasi mingi. Toka nsata na mwana ata na bandeko na libota na ye vraiment. Oya sa numéro téléphone ko beta ko benga libota pona ko kitsa bango motema. Toyaki na mboka bapa ya peto kozonga. Yango no moto lo bake place ta kufe pesa ka mateya. Et puis ça mateya makasi. Lelo yo so tout atelo zo mona ke yo. Bongo tala na Nanusha zaki lo ko aneti mwa mulata moko bo mwa métis. Ndeko pesa yo toli. Toza na kati ya mokili koleka. Donc to sa lolendo to buka mapeka. To mikitisa. Nzambe ndele ka kotombola biso. Alors yo muta kotombola na mikitisa. Ba oyo bazokende baleki biso to leki bango na nini? To leki bango na côté c'est contrat que bango ba leki biso ya musika. Yo muto nga kofinga ko ina kotonga orgueil lolendo. Mikitisa ndeko na ngai tout est vanité. Tout est vanité, tout est vanité. Yeah, merci beaucoup. Yeah. Voilà, tozapement car na kada kolela ndeko na biso Nanusha oya tiki biso tozape awa na ya Yolande mayoyo baze belé donc ya Yolande azane actrice te azane artiste te disons mais azane kaka connaissance au baye banaki quand même na Nanusha ya Yolande bon dia ya bon dia tokutio na matanga ya Nanusha pona yo Nanusha zaki nani ngapona ngai Nanusha aza vraiment petite mona zaki ne mingi na vaine depuis 2016 voilà awa kana Rwanda kana Rwanda vraiment azalaki fier trop alinye mingi fier donc wana penza ezalaki pena Nanusha azala pena ba fierté na makasi mona moko malamu akoma pe koya pe koyeba nzambe atuka na yeba ina simamu na longa na yeba pena donc to s'approchaka to koma pena makasi koyoka ke akufi en tout cas nazali pena émotionnel
Alors message de consolation nini okozala nango ya kopesa na famille biologique oyo euti kobungisa Nanusha parce que bino mpe bozwaki temps ya kofala na ye malgré fier na ye ndenge olobi mais naki fier na ye azalaki mpe mwana malamu message de consolation nini oza nango ya kopesa epai ya monde ya famille biologique na yo bauti kobungisa ye na mokolo ya lelo. Bon, la famille biologique n'a pas souhaité mes condoléances. En plus de cela, on avait dit en tout cas, nous avons dit la dissonance. Et il y a quand même tapé ça, après même papa, bande kwa Nanusha, bazana Congo, bazana Poto, nzambe ne ayebi mokano o biso to kogi ko loba batume, nzambe mutazalaka mutu asuka, biso to yebi te. To mona ra ko kufeye ko bota mais en tout cas Nanusha a se reposer en paix vraiment libota qui m'a nzambe zana bino merci. Merci beaucoup ya Olani ba mes condoléances na bino pe hein parce que merci beaucoup à famille là. Voilà. Ya merci vraiment c'était merci. Merci ya. Singa. Et moi là vraiment donc toza pena camarade ya Nanusha ba o quand même ba vivaki na ye ba fandaki na ye toza na ye to pesi bondi ya. Bondi. Mes condoléances na. Merci beaucoup. Nabi pona yo Nanusha oya uti kokufa tiki biso azalaki nani? Azalaki penza camarade na famille nanga ndeko nanga nyonso. Ozalaki na ye na lisanga? Nga ça a été traité. Azalaki camarade nanga ataki na famille. Voilà. Camarade na famille, nga ça a été traité. Mais témoignage nini okoki kopesa na mokolo lelo ya liwa ya Nanusha surtout azalaki pena camarade na bike bomesa na ekovanda ne mingi témoignage nini okokosa na ngo lelo ya opesa? Eza mwa pasi. So na oloba bona olo komote mesuki lisusu. Hospital elisinga. Mbeka moi ebi. Vous comprenez l'émotion? Azali mamuninga. Je suis belle mini. Je belle tatouage. Tatouage moi malam. Je suis beau soin na table le bâti. Je suis tombé à battu, tu as fini à battre na chalopati. Mais ça me fait mon pays. Je non catine. Vraiment, tozo comprendre yo. Merci beaucoup l'intervention na yo. Babi kolo mwana hein? Donc papa vraiment oya bungisi mwana de tozana e awa président Bondi. Ya pas ma Bondi. Mes sincères condoléances. Merci maman. Nanusha nayebi vraiment zaki mwana pona yo parce que yo ni mtu wane ko encadrer yo. Mais na likambo e komeli bino lelo ya kobungisa mwana. Nini ozana ngo ya koloba? Bon nakumisika nzambe na nyoso parce que tu s'attendaki te que na vie un jour tokozanga Nanusha. Nanusha azaki actrice moko oyo na groupe nanga atikala kolongwa te na vie. Bana bandi groupe Nangola na 2017 ti lelo Nanusha alongwa te. Bato baya balongwa bakende bakoma ba leader mais Nanusha azalaki kaka na sama kolonga. Na façonnaki epenza na bandenge moko. Eza na actrice moko te na Angola baolele nde baleli Nanusha. Vraiment na fungolaki na motema moko mais Zamba bende donc. Alors moi quelques témoignages ya mwana na yo na lelo malgré ça suscité malgré mokile lobaka to lobaka ba bien fait ce qui muto akufi azali suscité mais lelo tant que papa témoignage nini ozala ngo akopesa bisika oyo moko pezo zokso na mutema na bolamu ne mobo to bande ko trouver na ngo ko zala ni Nanus abanda otika ngati kala aza jeune fille biloko oza na papi lobi na fifi mais bisika nyonso Nanusha anda kokende anda obenda ngai nayebaki naza na difficulté à parler Nanusha jour mosusu abengisi collègue na ye moko mobali na parler na nga bayekutaka na nga na parler bayekutanga na station na difficulté ndako badeplace te masa Nanusha na mobali azuka kocha libona kocha futa mbongo wana nyonso mais na sima to ça moi théâtre via na futi mbongo nyonso mais Nanusha lekenga lito président ba futi mbongo nyonso mais olugilanga ka 10 mais tant que craindre comprendre petit abika ali aka donc ba futi nga mbongo garantie mais peut-être lekenga nga sima na olugile 10 donc etika langa vraiment. Mais na bola mwana quand même ça la bana mususu te ndenge ozo former bango bakoka ko ça le sumola ma. Non. Ba ça na ba ça bola. Mais Nanusha c'est plus parce que taka to vita on va na. Depuis 2017 style le to tambela on va na.
baya na basanga pe babolamu bakenda pe mais kozana Nanouche depuis création ya mouvement si lelo avo palanka na mama avo ba palanka za ya makambo parce que avo palanka na badani chéri be ba Karine Pedro baza na poto baza ba actrice baza ba acteur on a bandi na bango na blend saka la bayego ya ba Nanouche ba Landrine Bilonda baye ba Jenny Tokuso baza ba tudo bayebi génération ya Nanou de Bandeliti suka donc tout ça a choqué mais tout ta moi muzindo muke Nanouche apenza koza liwana ezani bon Nanouche comme tout yebi ça va ka ba pema parce que aku fait dimanche samedi ando naviguer na Facebook ando ka ba pema na mo ba OK banda ko tsa c'est ça que ba kenena na dispensaire simbaki te ba kenena na Gérald kuna ni na Gérald sika ba ko ki ko kanga ko kokayete ezaki maladi moko ezalaki na ye déjà bandaka non ezalaki ne depuis kalate ye kaka koya donc azalaki nango te nde akufi donc bato nyonso même famille ne bazokamba mais avant tokoma na message de consolation na famille bayebisi biso eza na bato ya poto batindi mbongo soit déjà président Bouba akangi yango yango baartiste comédien mosusu bandi daa kotomboka kutu balakaki daa baoleka na bamicro te mais chose étrange tomoni quand même balobi yo déjà bato ya poto batindi mbongo mpona mamatanga ya tolela ndeko na biso Nanouche mais président Bouba déjà bandi ofina balara yango obimi yanke otie bango na coin osalika baorganisation yo na troupe théâtrale na yo pourquoi nasali yango bongo parce que omoni ntango tozalaki biso na ngoleza wa Congo quand on a regardé artiste akufi na Congo soit akufi lelo loyi bato bando kutana omona na baréunion ba chez mbongo omona ba 400 ba 500 ba 700 000 mais Nanouche aza acteur ya artiste yangola akufi awa akufi dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi ba ebindo malendi tala ba jour nyonso ba te ba kutana te mais na préparaka na mouvement na ngai le président de l'association bazali o bafandisaka biso bazali babetaka kara mais nabengaka bango boya mona yeba bite tokutana réunion na matanga mires est-ce que na matanga mires tokosala réunion ya sali matanga na ya tokutana sur réunion na matanga mires eza na sens te bamndeko sabote sikoyo ngai naolelalela mpa bandeko bakamba collègue na bana baza kuna naolelalela ke bandeko basundolinga bandeko bayotina mbongo vendredi ka bandeko na batini mbongo vendredi to babeti lisolo bango samedi bakofoke réunion en tout cas naza zoba te naza zoba te mbamona yaka gizengi na yabo esimbongo wana tokemela ngo masanga na bar eza na sens te naza gizengi te donc mbongo ye vendredi samedi basengi réunion rapide organisation matanga bon lakisa mbongo yo oza nango mpa na ngai biso est ce que bango baye na suka organisation est ce que ngai naolakisa bango mbongo to bango ndefu bayelanga oyo bango bakangisi siko nde nani moto ayaki na ide ya oyo olakisa mbongo etanke yo bango nyonso ngai nazwa mbongo oyo bapesi oyo osala organisation tandis ke ngai de na bana de osala organisation nalwaki de ya basai na studio ya batenda bango ti baye kosala vendredi ti mbongo ti baye samedi ngasi nasalaki baorganisation parce que basundolaki ngai talanga ke moto akufi dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi mbongo ye samedi réunion bango esalama naza buibui te naza pululu te yango nake nango bongo mais moto aliene mbongo aza te ngai na patron bamasa bana poto bayebi je vis chez moi longtemps je vis chez moi je suis véhiculé mais nake na ngai na makambo na ordre badetail nyonso bakozwa na obenga bango badetail bakozwa puis nde baza wana na bapesa bango quelque chose bakende momelesika bakevandela. Merci beaucoup Président Bouba. Alors un message de consolation à la famille et bungisi moi na bango Nanouche et donc le président encadra qui est cause à la nuit. Donc baba telaka mwana atikali bébé caprice Nanouche atika mwana moko baba telaye nde bazalaki na ye pa Nanouche pa na ye bazala bongo te baba telaye ba protéger c'est ça. Merci beaucoup Président. Beaucoup yo qui quand même papa lobby hein. Nanouche que ton homme repose en paix. Merci. Babi baya na rando na matanga veut dire rando ekufa nango hein. Président Mobutu. Bon dia. Bon dia aussi. Mes sincères condoléances. Merci beaucoup. Parce que bobungisi pe Nanouche po na yo Nanouche azaki nani.
oranga Nanouche aza mwana moko respect na bakolo pe ayebi ko jouer makasi ayebi ko carnet rôle makasi aza mwana moko soki ba misusu ba ozala lolenga mwana na ezala bien donc mwana wana pe azwa chance à jouer na ngai to jouer na ngai taka ko jouer mwasi encore yeza matata mais na film était na ko visiter ba on ba répétition na bango ba tsenga na donc na ba matanga pe net akufeli ko mona pe to jouer na ye donc aza pe le mama makasi ya mwasi to perdre pe na ngola mais c'est là témoignage de tout avec Nanouche azaki mwana mo têtu bon wana na bango mais baloba la vérité na muto akoloba vérité pananga epa mwana na 100 microbes o alobi azaki teti eza bango mais pananga a teti te po so pananga teti na ya matanga te na sala assemblée na so zem poli no yete même okufi que kufi na ke poli na yo kenango no yete nda sala ka assemblée te na vite so la raté so kufi na lati veste cravate na matanga muno ngate président Mobutu mais pas lui on a ranking na président Bouba oye quand même na matanga siko to mi tu na pe ranking na ngote na c'est to ranking na ngozo continuer ga ande sali ka loka na nusha kufi bon to ya ka to bo ma ranking no to tcha on a se tenga bo ma ranking tenga za ranking ngala liga forte te na za ranking te na papa moko malamu mais la liga forte tenga so mutafata ngai za mabe mais Bouba na problème net na swana na yete alobela nga Mobutu mabeta na za ranking na Bouba te na ranking na ranking na yes hein ka ranking na yes hein ka ranking na yes hein na ranking na Bouba te non na yes na mi Nanouche aza mwana moko azali malamu mpona ngai mwana wana penza nzambe molimo ne pe malakimia nakoka te nde naza na olela et ça le passe makasi. Mais message de consolation à la famille quand même biologique où tu peux perdre moi na bango pour na yo président et cause à vraiment epa na olobelo ko moko liwa ezanzela na biso nyonso nzamba lobi toyaki na mabele et tokozonga pe tosala na mabele tokozonga pe na mabele nzoto oyo ezanango to kufa biso nyonso mais na kosenga eza pasi ya kobungisa muta mutuya na famille même na famille na biso ya musala esalaka pasi mais na osenga na famille toza bana na nzambe ye moko mutapesa biso Nanouche ye moko pe mutabotoli tango zotia pe susi mingi likamba ngo eleka nango eketika tashi na motema ekeyo kobota suba malade ekoma suba problème donc mwana na nzambe alelaka na bonzambe donc famille bozala kimia eza volonté na ye moko ya nzambe lobeke ça tout nanga lobeke ça tout no et loko ça très important na vie to bakotambola bien na mokili c'est tout. Merci beaucoup président Mobutu Dambo qui quand même message à président Mobutu na biki bino so bolanda ki biso topesi bino surtout merci nande boyami biso na banda kuna bino to sengi bino ka bo s'abonner bo zala wana kara pona ko soutenir œuvre merci président nga président Mobutu na za ranki na mutute papa za ranki na bana te ngaka ka soki mwana azamboroko alinga mekana nkoi koya kolakisa nga sa papa na dikabana donc naza papa o so mutalinga te na olingete soki mutalinga na olinge pona vie soki muta olinga te bosanga na kufa mondo yo eza mabe makasi merci beaucoup merci tout alibo. Vraiment merci na binono sa Olanda ki biso na ba parcours oyo ya matanga ya Nanouche Aouté ko kufatika biso to sengi bino merci vraiment là je vois mon patrocinateur officiel hein babi le cœur de sa femme le mannequin de la ville Zé Azaria ba poma yene mutasa la biso ba force apesa biso pena bokasité mingi so to telemi suna micro to ba ezalaka mingi bokasité ya oyo babengi na kombo ya Zé Azaria ba poma le cœur de sa femme le mannequin de la ville le maître boss babi nyo sa malamu etonda alors merci pour na bola mozo sala biso akapo mutasimbela ki biso image to peso pe merci na moni vraiment bato belé bazo soutenir biso bo s'abonner juste massivement na chaîne na biso et ko sala biso bolamo donc merci na participation na bino na collaboration na bino na nyonso bolam bozo sala biso na chaîne oyo boza toujours wana branché scotché boza la jamais de si merveille à bino à bino gros bisous ciao bye.